Tribunal, bonjour. C'est maman Mélanie. C'est maman Mélanie. Eh, maman Ah, ok. On a ordre d'arriver, non? S'il vous plaît, bon. Bonjour d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ngamna Matai Liboso. Oui, Loba. Bonjour, voilà. Ngakutu. Bande kona na musala soki moi interférence pour comprendre nga pardon. Na ina loba kaka. Au moins likambo à Merville. Ceux qui vraiment moto avant de libanda mboka bima Congo, en Europe. Total ba délire à Merville té. To tia penza moi si moto. Kota la Merville, elle souffre, c'est vrai. Au moins ninga emo ba bloc à Merville to basala na ba réseau na ba clash bani on met ça à côté. Totalement ba bolingo à Merville na mobile na yo. Quand on a pour Merville, métier yo Merville. Ya, na ebite moi sini ya supporter. Ndeko mobali ya Merville. Na ninga ma bete papa to zala batu. To zala batu ya ozana ba sœur. Mbongo ya passer. Poto ya passer. Li kolo na go su Canada. Hey ya, na malili o ya Canada. Mama, ceux qui ont comprendre ngane tinga pour nous le mutuno sauter ceux qui ont posé la panne tinga na comprendre yo ya na zo batena comprendre na magie nini mais avec na bandi ko se plein de kala azobeta tam depuis longtemps nga tellement na yo ka Merville laisse na comment que tu na commentaire na comprendre Merville na za wapi c'est une femme où elle a dessus azo souffrir na po na ya bomwasi au nom de l'amour basi pe mususu babengisa mibali bavanda na bango siko eloke kamusanga bolingo abo mwana yo kozongisela moninga oyo yaya ata kutu Merville okanga uzana ba vidéo ba audio azosala soki menace wana soki ba violence conjugale oza mobali batongona kingodi biso basi to kata na kamibali oya babengi bango homme avec H basi portera ba délire basi yo ngolo banini siko soki yoza ba audio na ye e kasa ko menace o bosani sacrifice wa bengisi na poto ya ko tsaka na ko bengisa na poto te eza kwanga boni ko to bengisa te Merville atunaki eloko ya sali o parent na yo moko sali lwango te o ya sali o muto ko sali lo te non mwana bateza mwana muke pona ni bozo sa Merville mo ne siko na nyoso na oloba boy o moni o biso to moni l'équipe Merville na sali ya soki oza muto za na ame conscience Luka Merville bobongisa ba fongola yo. On ne blague pas avec la puissance de la parole Au moins au Merville na sali eza bondoki ezali culture africaine et là si moi c'est comme une souka asuki. Ah oui moi si asuki ya yaboleki si. Moi c'est asuki. Ndeko, on ne blague pas avec la parole a créé ce monde où l'on vit. La parole c'est Dieu, la parole c'est toi, la parole c'est moi. Deko, au ça la blague était on a eu des malédictions, condamnation à vie à des générations. Mon toi ça au prier au nom de Jésus, même la Bible le déclare. Rendez à Dieu ce qu'il a dit à César. Merveille azaki clair. Mais moi on a za maele. Azo maudire yo avec gain de cause. Azo tanga droit na ina kati ya malédiction. On va bien pas malédiction avec cause. Et puis il y a danger c'est quoi attirer en secret na ya jeune. Abeleli bakoko bakinda ya. Au moins, na mona ngate prière ni délivrer yo. Mobali ya Merville. Na moni prière te na se na moyo ko délivrer yo. Soko sali lo lendo au nom de Jésus ya okobele lo kolemba. Jésus que ça ya kako avec raison. Oui. Ko yate ki yo yibi mototo escroquer mototo sali moto sabotage liko la passe ya sueur na ya motoki na ye. Liko na moi si azemi liko na ona bana na yo na mwana e ya boni boy. Bati konanga na okina musika te na kolisa mobali wana soka za mutu nzamba kila atia na se aluka Merville basula basala prière bafungola ye soka landi hote pour capacité ya si sambongo au moins ba malédiction et que de génération en génération parce que mutu ka Merville yana mutu na yo bandeko total la boma Merville te total ba clash à Merville te soka tali Merville oyo kama sute Aolo bana soya pembe zo bima. Bana soya pembe zo bima. Mama la dona, boyoka mama la dona. Azoyo kana pena bien. Di ayo kana. Ayo kana zande. Mama la dona to yoko sute. Azoyo kana. Ayo kana tribunal. Ayo kate. Ayo kate. Na éviter faut vérifier chez toi. Mais bien. Bande ko to sakana na puissance de la parole te.
On ne blague pas avec ça. Mais on reçoit au Mervyn, oh, liboma, ça, il a besoin de clash dans le réseau. Na, oh, Mervyn est décisive. Ngale na yoka ki on oganka, oh mon Dieu. Papa, bandi on a yoka. Jumonga na modisa mutumoko na kanda, aiskoka biso na lopanga papa nanga, ateka, on va parler na bayaka na bazama on a poto. Siko, qu'est-ce qu'il a fait? Toti ki na lopanga bavanda ofele, ateka kabiso biloko so tozaki ki di balinga ateka na lopanga. Na opisa binoka extrême moki. Akenda kote kana ba mbetu papa na mama azaka kola ba botela biso donc ateka nyonso tellement nga mnandima ka kote na lopanga papa na mama nga mnana baka vanda wa ofele utaka Congo wana biso na Angola po biso papa na soza Angola to vandi mingi na Angola na to botami na Kinshasa mais to évoluer penza mingi na Angola bandeko ndeko wana mkoto yako découverte kana ba voiture ba bomba na lopanga obiki na modisa na kanda pona nini nazo tune ndeko yo to yambaki yo ozanga ki place ko la lo sali biso boya lobi na ngese na sali ngabi ya solo pardon ezata otalanga avec dédain na yebisaki eke soki ngate muna yamba na lupango umelama yo felo lia felo na lupango papa nanga na zwa zelo na bimoni zelo o ibonga ni bantelele na bamba yango na nzoto boke luge salama une semaine kokate na kenda na église na kesambela na camarade nanga aimé prophète a télémisa mama longola malobo bibisaki je te vois maudire quelqu'un. Je te vois, tu as maudit quelqu'un. Ma parole, on est en effet. Et ils ont bébé sa vie. Vous avez na yoka chair de poule. Na yoka chair de poule. Alors, on ne blague pas avec la parole. On veut que monter maison ganga, na bina na banduka mobali. Biloko azwaki isa matériel. Ateka na ba voiture, ba tu ba bombisa na le pont. Pour le pont papa monsieur zaki tellement monene, ou ba benga ba kinta, ba va na Angola ba oyeba. Na senga nzamba limbisa na prier na bondela. Malgré na bonde la prophète abai nanga bima na vie na yepo azana mikumba ebelesi kauta okota na liste pamba mais viens moi badole beba nango beba nango boye au moins mo bala Mervyn asa ne kiteti te mama mutokia muninga moi si Mervyn c'est une petite fille aza moi na muke moins de 30 ans mbongo na ya pasi nana yebi via potote na minute toto buka na ko na ba femme de chambre ba de ko ngai tu buka na makolo ba démarche na poto etenga mabiso makolo to koma kotembo nie batu banyata nzube oke no lia mona bakebela mbongo wana te nga penza la koteli na nga Mervyn en tout cas na tike bino pe bolo baba mama mais nga penza je suis Mervyn à 100% ndeko mobali loba oyo ko loba oza raison te la tike na loba. Vraiment, merci beaucoup. Alors, tribunal, na loba te parce que Mélanie, ngam loba. Ngam na loba après yo loba Mélanie. OK, pas de souci. OK, problème est até. OK. To lelo dimanche to wela te to apprécier te musala ezate. OK, encore live à tribunal des akito. Ouais. Na bisi bino maman. Première fois, Mervyn a kota kam koloana ou aliboso qui couper cette explication. Excuse. Non qu'elle passe mais n'habitant ba procédure est belé ba ko arranger mobile ya kota la ba vase moyen ba so na Mervyn ba bande ba ko salisa na likambo pesa likambo mnene. Mais na moni que mobile on a réalisé qu'est-ce qu'on a na deuxième sortie médiatique né à LB à lobby on a réalisé que LB yé ayaki déjà na projet ayaki na elibala te LB wana ayaki déjà na ba idée ndenga osala nyonso soki beti ayaki azaki bien blindé bien préparé pona nini malgré tokoloba que Mervyn naza mabe mais ozo sala face na mutu o déjà s'est préparé na mabe ozana eloko osala te po atolambele fufu amona ngo mabe atolambele loso amona ngo mabe parce que y a déjà un projet ya kobibi ya kozwa mukanda kaka na sima na yo akende kosala vie na ye ayeba ndenga kosala ye na famille na ye. Ba couple congolais musala na biso ko welela kaka ba bien matériel mabala yango ya congolais vandaka te likola kotala ngana kotinda combien ngape naza pusa kotinda mwasi na mobali boko va na place moko boyokani olobi ke to tinda boye pa na yo mais pas ba congolais ezala te yango no moni plus ya ba fi oyo to vandi tranquille na mabala na avec les étrangers na bande na biso congolais baza moins
pona bizali ya koela ba bien matériel oye poto ata kutu mutona za muta mabe osali kaka 2 mois osali kaka 2 mois déjà yo so kangendo kibisuba abeta bana muta violence à domicile nyoso so kange kaka na 2 mois ata fiança yango légalement ezaka nanu 6 mois pour le bac fiancé dans la mabe ezarata 6 mois selon la loi mais fiança il y a 2 mois ceux qui n'a bien en mariage il y a 2 mois so kange mutu ba mabe nyoso wana lelo to loba réaction ya Mervyn eke musika parce que nga moko lobi na lobaki merci Seigneur nga na musulman na ebi nzambe ba lobi pa nzambe à lui la vengeance à lui la rétribution nyoso ekomela biso mama telema na butu telema moyi sambela nzambe tikela vengeance akosala lo vengeance ya kitoko mais lobi Mervyn l'air asali vengeance ya ye moko na ebite e foi na ye na kokoko juger mutute eza foi na ye mais en effet pour akoma na eta wana Mervyn akomaki na suka preuve na lobi na lingana mi boma ya liboso na talibana na leli webi moboti lero otali mwana lingo sa action bongo ki libumu place obota ki placente ningani ya mi bale alinga mi boma atali subana po ako raisonner na komi boma mwana moko oya muke ba famille LB ba kozona bango ye mais ko bosa na tazana mwana oya za LBT ozomona azo raisonner bongo wana ko kende wapi est-ce que le quoi na komisa ki bazaba na LB mwana oya ko kende kaka pa LB to ko kende pa tata na ye donc maman a raisonné belé à l'obité tika na vanda ya misatu aye ko se rendre compte nde na za boy na sali ba décision nyonso na nga moko mais na zwe le solution te sikoyo tika na tala pe famille nanga mwana lekaka matoyi te mwana lekaka mutu te matoyi elekaka mutu te donc mutu nyonso atokomi mukolo pa mama no na papa no ezala te pa baboti mwana aye kosala recours pa baboti na ye erki baboti ne batali bamoni tokoki te bazweli décision ya kosala vengeance ya mokili bien sûr to yebite yo kosala vengeance yo moni osali mais famille wana po ebi dégâts kindoki na bango te yo kosala yo moni ke yo za danger mais bango pe bazana oya bango ebite po bango bazoko se préparer na biloko nyonso baz ozo vivre na ennemi moko boye o déjà se préparer kala tiaka de amandoki yo sikonde ozo banda famille ata ba se préparer bakosala eloko moko te po bango ba yango na lobi bitumba o ya zo bunda yoka mama yango na walo bitumba o Mervyn azo bunda lelo eza bitumba oyo batu déjà ba se préparer ki yesikonde azo telema sikoyo eloko eza boye aza mutu ya social media o ezali TikTok ba mama ya TikTok mutema mabe ba divergence tocha à côté to pesa mninga mwasi poa makambu pe belé na TikTok ezwa solution ata lo TikTok pesa société lokuta et pesa batebele solution ana TikTok to pesa mwana mwasi wana poa parce que lelo soki LB azui bana wana mwana mwasi ana komi boma ça ne sert à rien muninga kufa pona bolamu moko boya salela ki mobali mais mwana mwasi wana ba komiseti na niveau moko boye au moins Mervyn to lo ba boye azo seka tout mais elle est pas bien Mervyn elle est pas bien azo seka tout surtout quand mwana mwasi wana pardon bozana sisa bokozwa na sisa il faut qu'on la bref to ça ça faisait na sisa na conclure zana conclure pona wana oloba ke Mervyn to mone bongo un jour to surtout kaka bu muta ko muto comme dans na niveau 30 comme na tension ya hypertension yango e dérange ha mutu te ya kaka pu e bomio e kitakati yo monde docteur atuna ke komi ndeni oyendenge nini eza tension e kitaka e bomio soki lelo akufi ata yo moka ta ko mutema mabango sali nini poka sele bola mobo na mobile est-ce que elle baza bogar nini ko lega mibali nyoso mokili est-ce que batu na Canada baza mutema mabe na niveau ni bazo tala te ba pesa mwana mwasi wana poa soki ba kepa na ba social na ba association ba sala bango nyoso ba kende ba landela ba aider Mervyn pour la likambo LB a otiki muna nyongo donc na diminati kabino bolo ba mama parce que mambolo be ici la tête rozonga bref to pesa moi mancha na poids azana problème sérieux. OK. Merci maman Ousmane, bonjour à vous tous hein. Bonjour suivre live au pas tribunal
eloko ka mama Ousmane alobinga pe yango kana lingana moto bolobi na okita bino bobozonga suna maita bandeko baosenga na se yango kana lingana loba to soutenir on peut pas laisser Mervyn comme ça, on doit la soutenir parce que toza pe basi tokenda misala na mboko donc c'est pas facile tant asala déjà geste avec ça qui LB wana c'est déjà eloko mo ezalaki Mervyn azaki bolingo makasi mais ye LB azalaki ne vraiment dedans avec la fille Mervyn ozomona azalaki vraiment te ye ayaki krapona a profiter na batu bazo conseiller ye na kati ya Canada wana baza malamu mingi te tu vois hein? on doit l'aider merveille tu vois trop aider ye Mervyn plutôt Mervyn ozomona batu bazo conseiller LB wana baza batu moko nzamba limbisanga baza mitema mabe makasi mwana mwasi na nga natali life ne nga lobi nazangi na musala natali life nayoki pasi moko je ne sais pas comment dire nayoki pasi moko nabi la pauvre malgré comme elle est azane ndenge balobaka aza impoli ndenge alobaka ne bamakamne mais peut-être asalaka bahumour ne mais oyo azosala eza humour te ezowuta na kati ya motema ya la fille Mervyn wana ozomona tozosolola tozosala mamutu tokoperde mpe mwana na biso wana etake biso toza bamama tokoperde Mervyn wana ozomona mais baoyo bazobakisa susu koloba mabe ya mwana mwasi en tout cas baza mitema mabe baza vraiment mitema mabe mwana moke na age na ye naki responsabilité oyo ye aza nango asali tout mobali ake kotanga neti atinde mobali na internat place ya kotanga c'est elle qui paye na université yo LB yo na biso ya koloba ke non moi j'ai étudié t'as étudié où toi LB toi t'as étudié où pourquoi quand ça mona batu pas si boyo LB yo sokozo yo kanga papa qu'est-ce que les études c'est quoi d'abord il y a bateau batanga baza akutu bayele mingi te na bateau baza sage bale kaka na bateau baza intelligent yo LB yo vraiment tu sais hein ça fait mal hein et tant que na hotel ngala na bana na hotel na omona Mervyn neti mwana nanga na actu asalaki mingi bato basala bato baza ba désespéré à la vie mais Mervyn elle a fait ça hein yo LB ya ko bimo ba français yo tanga yo ko comprendre ba ka Mervyn wana bana papa atala tous à reconnaissant la ba vie ko tout ça ba reconnaissant biso ba misu tout ça ba problème là parce que ba toto beng ça ba responsable na kata poto ba responsable Dieu merci là ozomona mwana bato asali sacrifice biso to yebi ko beng ça ba to ndenge zalaka mais na lobika na loba mingi te parce que na kanda LB tu sais que t'es déjà enterré hein t'es déjà enterré coutume mona basali ko sakana na coutume te muto azana mabete ya sali sakio na pasi na ye nenga lake na musala azaki na voiture te elle parle comme ça dans le métro ba tutu ba tram yo beza LB ko sala ngwa par Mervyn nenga sala kio LB yo papa ba trois ans encourager au merci Seigneur mais Dieu existe Dieu existe merci tribunal je suis là je vais commenter en bas mais merci au revoir merci beaucoup maman Mélanie merci beaucoup maman Mélanie Linda élégance bonjour ma chérie là vraiment Lobi Nathalie live ya Mervyn en tout cas j'avais vraiment des larmes aux yeux na koka même attaque aussi ça live na été pendant ça ka mke na koti na zongi na ça ka bon omoni le problème c'est quoi LB wana azana problème très sérieux omoni makam Mervyn asala ki lobi na live na ye makam Mervyn asala ki on a live na ye ba musuba loba ezana ngoni les sans effet et ça nango eloko te ozana ngo LBT LB azana avant d'être tranquille avant d'être kimie ko zona ngo yete même LB place azaza de amodi aza déjà na bilakeli mabe pe en plus eloko mususu mama ya LB aza mama mabe na ba audio Mervyn atiaki eloko salenga passe makasi kande ba benge Mervyn ke non Mervyn aza pont eloko esui salenga pena mutema lobi yango wana kaka mais
moi vraiment je soutiens Mervyn, je suis Mervyn. Na kiti na nga on ngana lobaka yango wana. Ok, merci ma belle. Nana landa ki linde élégant. Na Jenny loba. Ya ngana ngaki na lobaka ka na nini côté ya Mervyn. Au moins la plupart ya baso yo bazo soutenir Mervyn. Eza baso ba vivre kana kati ya mabe ba mona ka mabe ba trouva kango normal. Et la plupart ba bazo soutenir mobile à Mervyn, baza oyo Mervyn abando sala ba life kala azo cracher bango, azo finga bango nde ba bazo encourager. Ata bino moko to mitia, biso za na poto ebi mbongo poto nde ezaka passer. Pona ko zana tout d'abord mokanda to bi ba va et vient ndenge ezalaka. Moninga na bana asali effort à partir Afrique na Tunisie futela ko mbongo a classe. Asali effort a bengisio na Canada. Asali effort ata mabezali. Toyebi ke mibale beba za na patience na bana basi surtout ceux qui bolingo za balo la mo couvre tout. 2 mois ya pamba mobile wana bande ko tombokela déjà Mervyn. Na mabe ya Mervyn. Est-ce que maman belle ya nini ya LB ce que LB ana? Est-ce que ya satinde la tamo anembo ngwa minerval place mobile azalaka ata kolia? Est-ce que bango famille na ye basi basale bako kaka osale la makambo Mervyn na sala? Est-ce que bango basale ki mwana bango? Maman on est ko ko mwana été. En plus de cela bango yo na sana zemi. Mabenyi ni Mervyn na sali ke moi mobile comme ça ba niveau wana. Au moins ni balobaka malédiction sans cause et ça le sans effet. Tant cause balobela ngo se base que muto aza innocent na makambo oyo eza contre o bazo salela ye. Mais il y a conscient à Melima inaye, même moi c'est Andumba. Ce qui ose lier, à moi c'est Andumba, faut foutailler. Les sommes éthiques, il y a un ensemble naye. Mais Mervyn azuma mobile na héberger na katanda kunaye. Après c'est ba condition moi si à recoper sa mobile. Lelo oyo, batu bazo ba ki o ekose loko moko to moni ndenga ke na wana eko kisama na fi naye. Eko kisama Mervyn azana bana naye, Mervyn abimisa motoki naye. Moto qui a moto basala nango te. Moi mobana asali mabe. Toi encourager te parce que le comme le merci le be ko comme la payo. Asali mabe. Moi si alingi ko zo relâche te parce que le comme le merci le be ko comme la payo. Asali mabe. Lelo o tozolinga to dénigrer Mervyn to mona Mervyn elo ko ko ezanga tina na ba effort ya sali o toza bana basi il faut to kanga matoza le loba moko to lutter contre moninga na biso azwa raison de façon que makambo est s'arrêter mais pourquoi tozozwa mabe to moni que za mabe tozozwa to encourager mwana mobali wana yema mobali za la famille na est-ce que famille basele que makambo Mervyn a saleli maman na sala ki makambo sele o bango nde baza capable baza prêt ya ko baza nini baza na droit ya ko kata hémorragie oyo Mervyn aza na raison biloko nyonso Mervyn alobi na ekokanga mwa mobali wana eyokanga ye botika makambo botika bafantisme ezanga tina na botika biloko wana ya pamba keno Mervyn ezangi le sans effet kosala ba life moko ezanga tina ye mwa mobali wana nano a vivre te malédiction ko est après 5 ans 10 ans Akobukango, qu'il pleuve, qu'il neige, Akobukango. Et ça, semence y est à semer, Akobukango. Ya, et belle kolobezali, je suis monté, mais na sukiwana. Merci, maman Jenny. Allô? Nana Oloba, maman Karine Yakin, Naomi Fanani, ok. Oui, ngai. Merci, tribunal, vous allez bien? Oui, tout va bien. Nana, pesa ba dinyo kimbote, mbilope dimanche, bon. On a eu na makambo et là on a fait Mervyn courage on a âge moi na Mervyn malgré tout nous ça la na wana to ndito landa ndito mona ko mais ça vraiment na âge moi na ngai boso botana âge moko to bota na biso avant mais to ça na photo bi apoto ezi bana likaya bute surtout bino na kana bi apoto eza kwanga na likaya bute mbongo ya pasi ozamona moke otika bana nango tokeluka mbongo opesa mwana mobali wana na mboka nazalaki mosusu ye mpe azozonga toservi na famille na ye eloko na ye naloba na yo kaka mela mai kita motema
koloba so eloko monte fanda penda kimia na opesa ce conseil tant que maman na yo parce que na âge wana oza mwana ngai na leli même kutu biso ba âge komi nango to komi na biso déjà nde tobabambiaka mais nakosa eloko mosalaki te na âge na même kutu naza na mobali te ko nakobengisa mobali te na afrique na mbongo apres oyebi nayebi te biso awa na france so naota basalaire na biso tobaye na ba 1200 ba 1500 ba 1600 ba 1800 ba 1900 oyo basaka na bahôpital na ba maison de retraite so okiti na se barestauration banini donc salaire ezaka ba 1400 ba 1500 sikoyo okangisi mbongo biso sikoyo nayebi te 5000 dollars waso 5000 euros mpo okangisa yango inane mobimba nayebi te so ofuta ndako to ofuta bafartir te mpo okangisa mbongo obengisa mwana mobali wana aye ofutele deja kolesa ye apartir ya mboka na ezalaki na tunisie na ndenge aye kofuta na ndenge afuteli wana afuteli na monnaie de singe. Lève-toi, prends ton image ma fille, telema kolela lisusu te za makasi mais mama na soki ya mobali ya LB soki mama na LB wana soki mama mobali wana bisiko ozolia mbongo yebaka peke bisiko bando lia mbongo mwana bando sala yebaka peke mbongo wana ozolia ewuta na source moko boye ya mwana mwasi zoba ya mwana mwasi moko boye na kombo ya Mervyn nde bobenga ye wana ase sacrifiaki Mervyn aza na mama na ye ana baleki na ye ana ba cousine na ye oyo baza mpe na afrique oyo baoluka bénéfice même $100 même $30 mpo babando débrouiller mpo babando zota mwa quelque chose mais Mervyn atikaki bango alandaki bolingo wana oloba yango te parce que bolingo biso nyonso toleka na bapoint wana tosala yango biso toza mpe na bangola mobali auti afrique akongo aye omoni aza na eloko tozwi mpe mwa fond opesi ye abandi mpe kandonga na ye ozo comprendre donc toleka na babiloko ya nyonso toleka nango mpe mobali yango mpe azwi pa ye ne mpe poto mpe abosani yo bafille ebele toza na bango na bangola tokola mibali batikaka mpe biso bongo eza nango makambo yaka mais eloko na naloba no kaka kolela lisusu te naopesa conseil tant que maman telema kolela lisusu te ça fait trop mal oza ezeba bamapasa na yo na bana na yo mibale tombola sikoyo miso na likolo oyo bando kosambela kaka nzambe sikoyo ye ndenge aye wana banda ye sa tindeli mama na bango combien oyebi eloko nini mama Naomi Fwanani nakata o eloko mo mk moswahili akomi awa Mervyn akopambolamaka na zina ye parce que mama na Mervyn akufa kasi Mervyn abengisa papa na ye na poto donc mwana wana aza beni donc nyonso bokoloba mpona mwana mwasi oyo ata afingaka bato ke abengisa papa na ye na poto mais kofingaka na bofingaka bato tribunal eza badélire bino nyonso bofingaka biso tosekaka na biso po tooseka na biso tote misala tomonaka tribunal azobwaka babombe koto tooseka yango wana teke soki oza na problème moko oyo eyeyeli oyo ya grave boye tozala kofingana toya kolatisa yango oyo mais non wana eza yango ta biso bofingaka mpe ya mitema te bon soki moswahili nani emka moswahili akomi modele wana nga mpe naza d'accord na ye ozo comprendre déjà mwana moke bongo abengisa père na ye na kati ya aza mwana moke c'est ma fille abengisa père na ye na kati ya poto abengisi na yo mobali mais aza na baleki na ye oyo mpe baoluka mpe baya mpe msu na Canada wana mais Mervyn kolela su te nga aza na oyo akoloba na yo su te kolela te ye mwana mobali wana atelema siko ayeba pasi ya poto ndenge ezali abandozwa mbongo atinda bamama na bango bamama wana baa bamama soni nete mbongo abandolia ebandokanga bawana laka nde biso bakongo tobaka laka eza amu eza bazombo eza awa eza kingodingodi oyo tomelaka nini elekaka biso na gorge moni mbongo wana ekokanga bango bwakisa yango tika bwakisa tika sala vie mosusu banda vie mosusu c'est pas grave courage oza na poto batela bana na oyo baza na kati ya libumu nga na suki kaka wana tout se paie ici bas papa jiji bayemba mpo mwana mbala na mitio nde Mervyn azoloba bolobabu akoka mpe kofanda na ye ndeni akoma watela balive akoma ofinga Mervyn akoma oloba Mervyn abeta bana ye boso abeti bana ye yayo yayani na kati nozomona ayaka deja na mission mosusu ayaka na kati ya motu na eke tant nazoya fille wana fo nasala ye boyi mais papa tout se paie ici bas oyo aza na mposa oloba bandeko natiki bino merci merci beaucoup nana lande mama Naomi ngai te tribunal loba kasi yakini ngai linga naloba bonjour pardon la famille bonjour oyebi tribunal moi na vie ya lelo omoni garçon wana LB bato baoloba ke
Madame Mervyn a sali ezoye, était ezoye. Parce que na âge à Mervyn, a vu garçon en charge na Tunisie. A foutu les classes nanda, a laissé. A sombé les familles à garçon en a. Donc, n'a au monde le la famille ou en a bakanga qui moi en a quelque part. A sombé ta kayumi balé pour aider bana papa na été pour Mervyn. Dès la landela qui avait orpheline de mère. Mais papa n'a pas moi si moussou azana baleki. Au lieu qui paye baleki naïe, mais azo qui paye famille moussou soit tenu de bango na ba voiture et travaille pour famille en elia. Mais garçon ana aïe le lo na poto, a finga mon na mobile, on a payé Nicolo nango. Garçon na tribunal, aya qui na mission hein. Pour ba prévenir surtout na kangi son kana 2 mois na o lo bawana. Donc na 2 mois na azaki na boule kende na okoma na okima nanga mais faut na za déjà ba bref abanda osona ba ninga ne ba na Canada. Garçon wana a beta tolo ki ba pese garde bana mais na bi pe poton te se ke beba. Ata Mervyn aza mutaliboma garçon wana za sans ressources a olia social ba ko pese bana te lo ba placer bana. Ce qui déjà mutozo ya dans la vie ke ba placer bano ayo. Wa motema mabe bango ba place bango mine ba o ba obima na ba foyer wana bango ba ko ba délinquante. Est-ce que ya yebi yango que moi no akola na maman na moi na akola na ba parents te ba en éducation mon côté. Moi mobali na za ndoki, moi je soutiens Mervyn. Aza ndoki aza motema mabe okimi mutu osuka wana te okomo menacer ba boto la ebana. Na mboko a poto moninga zo bima de kayu po bengisa yo alesi na famille na yo donc yo na maman na bobo sen ba bien fait wana bato ba Mervyn na mabe ni Mervyn na za ifanatika mobali na e to bono mo na ba live Mervyn na osande nga okumisa elbet donc na 2 mois na elbet avant dina Mervyn a monika mabe a Mervyn kana 2 mois wana bandeko na boza gentil ko pour vie commune na Mervyn na LB na Tunisie ba vani ensemble te. Mervyn azali mwana moke. Mervyn azali ka na coup de foudre garçon wana. Garçon azaki na ba plan na e. Donc ça veut dire que garçon atindenga yaki a filmane ka Mervyn denga beta bana. A filmane. Donc pour mon motema mabe ya mutu. Comment ça ba koza ba vidéo oyo abeta bana. Donc tinde ovanda ina mutu wana. OK, je vais essayer crédit à voiture. Ozo filmer. En tout cas non, le monde est méchant. Qui la mission ndoki. Le monde est méchant. Na 2 mois wana. Donc yo yé. Au lieu de dire moi na bato kuta ki atambola ne makolo azora ne ba métro na ba train OK je vais essayer crédit à voiture à sika au sala kate au moins na za alcoolique wana tribunal quand to lela benga na Mervyn terre mais Mervyn a le liste na lobi le kwa mona muke garçon wana a omela ba canette na libulu a métro a hôtel ma libulu a métro pe social wana et ko rejeter ba te mais ko rejeter quand nde biso to taxi ma misubo aza motema mabe o tikeli moninga ba nyongo à part ba nyongo ozo sa ele plan ke po ba boto la e bana pour ça nyobo mai Mervyn na papa na e bino boto de la ka Mervyn bino boyebi passe papa a Mervyn aza nango ndenga mona mwana zo souffrir papa na beba na souci papa na bela kati Ninga mona Mervyn na ole la bongo bino kasi papa na za bien to yo ka papa na pa kufi likola mwana na e pour Mervyn ndenga za na bomina papa na e papa na zo mona ki mwana ngai akomne ba nyongo ebele akoma na bana 4 akosa sorti ndeni pe mbongo wana LB o azokumisa obeta tola azole ya social ba ko kata ngo pa Mervyn mama LB so zo yoka mwana na za orpheline mama na za sa mabele so ba wei ba monaka mama Mervyn azolela so za mo boti benga mwana yo akata social wana akene ko luka musala nde bali nyoso luka musala na poto a de muninga basi sa crédit to senge bazonga na mwasi na mobali te loba na mwana yo akata social déjà ye soit disant intellectuel na koya na poto abandi social mais vie bandi mabe baninga bayaka na poto baluka kayu mais yazo luka kayu te abandi déjà social et bon suka nango yo etant que moboti benga mwana na yo pesa ye conseil crédit o azwaki na mwana batu aluka musala basi sa crédit wana même na mbonga social aluka ata 200 300 apesa muninga crédit wana sila soki Mervyn na sisi crédit wana kaka ye moko loba mwana no tambola na faire mabelote loba likolo na senzambe te mutasalango soki ka likolo na senzambe mutasalango elle ba omela canette na métro elle ba okata bilamba
po eza motema mabe donc ozo enfoncer mwana bato akufa Mervin na tata na ya belaka donc yo LB yebaka ki obomi na papa na Mervin obomi na Mervin so oza ko yoka ba diplôme oza ko kumisa na yo ba licencié comme ba na mboko yo ba comment ça échafaudage yo ebi bango ngana tanga na ebi makamna zo sala osani yo omena ba canette na métro biso to ba mama ngana o soutenir Mervin à 100%. Tribunal, merci. Tout nanga sikoyo. Maman, pardon, Arlette na Anito, moni binonde bozo mata, pardon, bozela. Bonjour à tout le monde, bonjour Tribuchou. Nana banda boye, nana lobala 3 personnes. Après toi, na molo. Mervin, ma copine, gros bisous, courage à toi, moi na maman. Mami ngeni, ebembe na yo, lole mukilo zoba kizengi, moi c'est habitanga so inyama. Ovandi na mobile no mode zoba mobile ya chauve libali. Maman c'est 23h zela na no Tribuchou. Eza opinion na pesa conseil ne baninga na pesa conseil na zo ke malende. Na Mervin ma chérie. Yona ani bolaki si biso ke boza ba bitema mabe bandoki, je m'en fous. Tribuchou ke na bongo. Elle me coche nani ma chérie. Na koloba po bango to ba matela ke lobby baninga ko yoka batu nazolo bananko boza bitema bato. Ok. Mama wana eza baninga nga naza bango te. Po siko Mervin na mwana mama na nga na kinango boye. Po balinga ki yango bongo. Ok, eza bitema boza mitema mabe. Lobi makambo sai na live na bino bolakisi bino ko biso ko boza bandoki. Bolakisi bino biso penza ene na bino boza la envers yango mwana batu te boza mitema mabe. Soki ye LB pouvait venir, il pouvait tout faire toute seule. Pourquoi yaki ye mon côté? Pourquoi il y a qui est mon côté? Bino bozala so bo beba na mibali na bino to mona bino tango ya na ba internet bozo finga mibali na bino. Tozo mona boza ba couple ba rando. Bosali mono ya 28 ans makambo bino bosali elobi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Souka to que n'est pas tozo n'est pas imuta memi histoire on sur internet c'est Mervin qui a fait ce choix parce que voulait conseiller les gens mais ceux qui Marie Jeanne na le qui a LB à moi si ba bimisara ba audio tendenge bango moko bazo enregistrer Mervin tango Mervin azo bonde la bango mabe LB azo sala bango Mervin alinga pe aya na makambo na internet ite bozamite mamabe LB tu vas souffrir très très mal bazo ko sa ba tu nyoso ba matai na live kuna po ba ya ko loba boye bazo ko so papa bango bazane na ba en na bango contre Mervin mais bango moko ba bi que jamais ba koti ka mwana bango bala mobali loko ayo LB je te jure walai tu vas souffrir peu importe on s'en fout du fait que bozo ba ke baza ba mbato ko finga ma bokilote ma bokula sali ma be makasi Marie-Jeanne tu as foutu la honte parce que toi même c'est que Mervin moi à 28 ans banda 22 ans 28 ans elle a fait pour ton fils toi tu t'allais jamais pouvoir le faire ni dans tes rêves donc bino vous êtes venu prendre avantage à moi pour manipuler moi no bengeti na pom a botelio ba bino ba na 3 parce que moi na azo mi mama passe na mabuna na libu naï boyo keli atamawate vous voulez nous foutre de vous voulez vous foutre de nos gueules ou quoi? Allez biso wana to vandi wana poto sa sembla to pesa ba conseil te Mervin ko kay bongo to sali mabete Mervin na sali kitoko makasi so kinga ye fala sala même plus que ça parce que LB tu le mérites LB bandana no ko kangisa ba mbongo nyoso tous les calculs et tout ce que Mervin a fait pour toi plus de 170 000 $. Toi tu pourras le faire? Tu pourras ramasser cet argent de quel barreau pour redonner ça à Mervin? Tu es très 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 mauvais. Et puis le colon en gros que tu veux reprendre ses enfants parce que Mervin a bêta à mais attention à bêta à moi azamona naye oye moko bota oye moko kenda ti hôpital babimisa mona tu t'es même pas là. OK, tu es très 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 mauvais. Oza mobali mabe mais moi je te jure, ata leloté, ata lobité, le karma existe. Au moins une malédiction nyoso o asali nyoso a lobby eko salema, tu vas souffrir en Canada sale soulard. Okinga sale soulard mota kwiti. Je suis Mervin à 10 000% parce que c'est ma copine mais même pas ça parce que azam moi chez le kolanga. C'est pas normal. Allez bino bozo ko loba azam moi c'est liboso ta beng sa mobile na poto mais attention que azam moi c'est liboso te fallait il faut kaka souffrir. Ceux qui bino bo décida ki bo sale le côté donc Mervin pour faire ça le côté. Ba mité mamabe donc biso to beng sa mi bali ba sala ba bozo ba bo na niveau oh yo bozo trouver en normal LB tu es mauvais. Tu es très méchant en plus tu es paresseux. Donc yo yemboka mota fotelio formation pour que nous ça la sécurité mais au ça la sécurité au lobby na keneka ko tuna aide sociale ozomona niveau ki bondo kité ale ozoya ko kosa bato ke non na tanga na poto avant poto nini ya Russie kasi falo tikala na Russie wana alors pourquoi tu as cherché à venir au Canada
bandoki basenzi bravo ata Mervyn toza nango likolo na bilima mai bilima nyonso na moi na sanza na nyonso na spirituel bayoki elbe tu vas souffrir en Europe ani akoya ko sauver te bato ba matin na life ba ko te lo ba ko sauver tu vas souffrir personne va t'aider tu vas te rappeler de l'amour sincère que Mervyn avait pour toi pendant 6 ans elle a tout sacrifié pour toi pour être avec toi une famille pour fonder un foyer avec toi elle t'a montré tout son amour sincère tu n'as rien foutu pour elle tu vas souffrir en Europe toza awa merci ma tribu bon dimanche à tout le monde à Kitty. Merci beaucoup, Maman CC. Ma Sylvie, bonjour. Nani alande Maman CC. Tout le monde a ordre. Ezaki nan. Maman Arlette Nzi. Maman Anité. Maman Annie Lobakas. Bonjour, tribunal. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Ah, ma Mervyn et Sali passe. Elle veut Annie Doki a monté mon abbé. On a répondu à la lobby que Makamou Mervyn a lobby, Maman Mervyn a sali wana et qu'on a la nuit les sens de le couta la banque. On a pas l'ouvou au Macron à l'Omaka. L'ouvou la benne. Makamou Mervyn a sali wana et qu'on simba pe qu'on soit. Nana ana témoignage na sala likamumo kana maloba pamba kana loba et sala est fait. Vous comprenez? Donc maloba pamba sala est fait mais Mervyn asali na maloba asali na ba art ndenge ba koko de ba senga ki asali et kozwa LB mais LB yo loko za bolola mobali wa zoba wa mayele la mutute yo kase ko taka classe ne ya ngu de za mayele mayele babota makanango bo moto babota makanango sagesse babota makanango so zekila muto zekila mayela bo moto oko ko agir modèle zo ko agir wala te oko ko futa Mervyn monnaie de sainteté muninga sungi alongola na mboka pasi ya nzala ke ko ta na affaire étrangère bato ne basala ka molongo ko luka passeport po ba ya poto oyebi combien bato luka ndenge nini baluka moyen bakota kaka poto yo mwana mwasa bata se sacrifier na malili ya Canada ya hiver abundi yo bi souffrance ya demisala obeta demisala ozonga ndako bo ota makasi ko liate okukata ko sukola nzoto note olali mwana mwasa se sacrifier azo mwana na mukie atikela ona mwana na mukie po ya ko bunda kanga mbongo noki po yo ya no ata bazala motema mabe na mokili yo LB pena ko non ya yo pena na ebité na yo na famille na o bo famille moko mabe makasi yo Marie Jeanne yo maman moko mabe soki ya solo pena yo okumba LB 9 mois ya libumu ndenge Mervyn a okumbela bino bazemi bana misatu lelo na libumu na ye so pena solo za mama yo Marie Jeanne faut que ko fuka ba libosa famille ba LB et famille ba Mervyn OK ko senga pardon et potina mwana na ke ko sala ye fa ke ko sala akanga mbonga azongisa la Mervyn ndenge ndeko muso ya mwasa lobaki ya mobali moko oza capable oza fene oza lokote donc yo na poto ngo profiter yo kasi poto ba passer à cadeau o kasi ni ma pe ko ya kana nzete ko yo lokoto ba dolia o kasi bongo na poto faut travailler tu vas travailler tu vas peiner tu vas travailler faut futa ba nyongo wana otika la Mervyn te oko futa ngo et puis soko futa ngo te kande biso mama to olela bo lobaka biso mama biso to bota kabilo mibali soki bino mibali ne ba bota kabiso basi wana nde kokisa mati biso ba to bota kabino kande to betolo libumu boye yo LB yo na famille na yo bo mona kande bo koti na mulali wana bo yoka na suki wana tribunal. Merci Maman Annie. Maman Arlette Lobanao. Bonjour Nabino Nyonso. Bonjour. Ngala nyangi na loba kaka boye kuna makambo ya LB na Mervyn. LB ti azo uta na mboka wana yaki. Kwa koma na Canada azaki deja na ba projet na mutema. Pe mwana mobali wana atikali kolinga Mervyn ata mutema moko na mokolo moko te. Ndenge bat bazolo bo Mervyn afingaka Mervyn ndenge azabo ba fingana ka o to afingaka bato ya fingaka ba pe ba fingaka eti tiko makambo Mervyn asala ka rendre na réseaux sociaux na bato ko fingana ezali eloko moko te na makambo LB asali LB Mervyn azamwa na muke abandi ko bokola LB na âge ya 22 ans abundi na âge na ya mukie wana
pourquoi ko bengisa LK aya LB wana aya akoma na Canada siko LB soki alingi na ye lisusu Merville te alingaki kolongwa na balembe ou lui a changé ville à tiki mais loko eza grave na makambo nyonso akomi koluka moyen baboto la bana bino bokanisaka bana se bakoli kuna obeni biso wangai mobali na ngaza na Allemagne abengisa mwasi na Angola abala fimu ka Angolaise ayina na Angola ayina na Allemagne bayokani te bakabwani to bakabwani fi wana kei akomosambela na l'église Maman Lang pardon ko tikana beta histoire ko za très important ko sunga pe baninga msuza moi c'est akomi ko sambela na l'église Maman Lang moi c'est na Angolaise mukolo mota kenda otala mama na Angola mais afuta tika ketala Maman Lang na Congo tango azongi boye Maman Lang ayebisi alobi na yeke bana wana nde bokabo na mobali ana bana na bazana esprit mabe il faut salisa ka bango ba jeûne et prière moko za yali boso salaki na 8 ans yami balé 6 ans yami 3 ans abali ko salisa bana wana ba jeûne o ali boso ya 7 ans lokwa zaki mayele akeko lo ba école alobi na ndako to lia ka lisusu te mama zo salisa biso ba jeûne ba bengi mwana mwasi ana kuna na école ele ebisi baba professeur o eza ba prière il faut passer la prière. Bon, bah, ici, bana mikie ba kwa kosala ba prière wana te. Il faut o salisa bana na ba prière, te sala ba prière no yo. Et comme kende bana ba kenda ba pique-nique la musuba me ba burger, ya attaque le côté na sac ya bana. Ba bengi ici ba lobine pour nous autres le côté na sac ya bana. Alobi o bana bazana jeûne na prière ba koki ko liate. Ali basala ni ba boto la bana. Donc ba boto la ka bana, o ali bozo saki na 8 ans, o ami balé 7, 6 ans, o ami ya suka wana 2 ans, 3 ans. Neto so la boye ba ya liboso akomi na 22 ans et si ba binisi akomi na ndaku na ye yami balé akomi na ba 19 ans ya sukande aza siko na 16 ans azana na maboko na bango ba binisi ya liboso si ba pesi ba ndaku bazo vivre vie na bango bazo sala pi siko mukolo mususu mwana wana bazo betela biso masolo ndenge ba sufi na foyer wana balobi pasio ba mona kuna tango bazo betela biso boye bindenga na lela bana na bazo betela biso bisolo balobi souffrance balo ya mwasi alobi bazali ko tia itina misapi una na foyer pa kendaki e pa bana mibali basala kuna na ba foyer bazali ko tia itina misapi alobi soki amoni ba mindelo abasi expliquer bango mona bagangele balobi na yazo kosa bali kutu taloba ba souffrir na ndenga ko sakana te siko yi LB siko aya pour asala ke ba placer bana wana ya MV baby passe we zala kuna est-ce que elle bezo sala makamba malamu obilo botele makabolo bakao Merville aza muntu mabe so aza muntu mabe na bagando na batu na makambo mususu même aza mabe pona batu mususu na pona LK aza mabe te pona LB Merville asali ya mingi aza mabe pona mobali na yete Merville ndetu mobali na ye mingi tozo mwandi azo kumisa wana bazo soso aza ko finga batu mususu kala ko finga jamais mobali na ye wana likolo na ngoli susu akomi dia na poto asoka lingine akende na ye atika ye kimia me ya kamati azaka toujours ko liaka mutoki ya menzi ndema zawana baba na kusite social mbonga bana kuta pa mais biso ka leli pona mutoki na ye kozwa LB wana LB alinga te kozwa ye ata Merville akotisa ke na mulangi te mais miso Merville pamba ka ata Merville lobaki na ye loko te e kozwa ye parce que allié mutoki ya Merville balia mutoki ya Merville e ko zoyer na makamyo so e ba lobina Merville alobina LB e ko zoyer po aza allié mutoki ya Merville allié mais aza ko lia tilelo aza ko lia parce que social là banda ko futa ye mbongo banda uta pa Merville aza ko lia il fallait que bimba la vie ya Merville so ka doni Merville alongwa ye mobimba atika ko lia pe mbongo ya social akende ko msala oh basi ya réseaux sociaux bazala mabe so lingi moi sa réseaux sociaux te tika ekende na yo ezate ko bandoko yo bana kwa mbrio bana kwa mbete vina ye o bana kwa nuire vina ye ezaki toko te ezaki toko vraiment te LB atika via Merville akende ko luka musala asala si ba bengisi na poto akende luka musala atika ko luka makambe bele tika Merville na bana na ye obi ko placer bana souffrance ezana na ko placer bana boka si bana na bakola ka si bakola ka malamu bino bomona kate bana ngo soki babimi kuna baza révolté bomona kate bana ngo balinga ba parate pour souffrance ba mona kuna pas si ba mona kuna ezaka facile te ko kola kuna bana na biso soki bazo beta na loba na bana na bokata botika ko loba na koyoka suma kama mabeo bozolo bateo bopasa na ngo kuna epai bomuta c'est grave
hein oh ale bino pe bozo basi hein makoma be o mibali bazo sala bato bozo mona ko za malamu ezala ka LTT po ya LT bimi na réseaux sociaux mibali bazala makambo ala mingi eza ebele to mona ngona ba Congo mwasi akoboko na ye na ndenge nyonso atangisi ye ba classe leo akosisa classe azwi musala akomi waza mwasi ya niveau na ngai te hein soko omona kaza niveau na te po nyoko ndima futelo ba classe yango bazokufaka bazokola te mpona bamabe oyo basala ebele bagene bazokufa eza na okutu te o kindoki ya famille non kaka mabe oyo bazosalaka mpa bana basi yango ezozongelaka bango melvi atia ye na molangi te ekozwa ye ma ya misuka ya melvi ndenge azolelisa ye ekozongela ye na suki na nga wana online merci popesinga parole oui alors merci beaucoup maman Arlette. Maman Loba, bonjour. Boa tarde famille. Boa tarde, Loba. Wana Loba kaka sur makamba Mervyn oyo na kende musika te na Loba ka muke. LB mama tribunal malédiction avec cause ezakana effet nango ezana effet. Donc LB ndenga zawana a kozwa malédiction na parce qu'à liembo à Mervyn Amélie na mbongo à Mervyn atangi kuna na azalaki na Tunisie donc ezana effet nango akita mata biso to omoni biso tozomona ka Mervyn azosala makambo bato ba oseka yaya réseaux sociaux ezana contrôler un d'abord na monde ténèbres famille ina yibango LB wana soki balinga kete bakokota no bakosangisa kindoki na o makambo Mervyn asali biso omona okala miswa molimo ekolanda LB wana wapi akozala vina ye kozala kamalamu te lobi Mervyn aleli singai tangi singa mayami donc LB wana akozala parce que malédiction na ye ezana epe ezana cause nango ekozwa ye mama ngana koloba mingi te na uti église na lamba na suki na nga wana Titi Sanga. Okay, Maman Monica, merci beaucoup. Nana Maman Monica na sima na obo. Titi Sanga penza mama na zoe batendenga ko Titi Sanga. Nana kitsa. Maman Eva Loba. Allô, bonjour maman. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup. Bolim ici, en tout cas. Et dans l'habitude, que na matala ba live, mais en tout cas, franchement, j'avais besoin au matin. Na moi, on a landa qui lobby. Un peu pour éclaircir un peu. En fait, gars, ça n'a vraiment pas si, c'est blessant. Ça fait mal comme on a moi si na état où il a traversé la situation où il y a nango. Premièrement, d'abord, koyeba été aux êtres humains, tango ozomona moninga aza na moment difficile ya omoni moninga aza na situation de faiblesse parce que à cause de ça la erreur et tout ça, mais koyeba été tango ozo pointer moninga musapi en disant que ozo payer oyo salaki oza mieux que yete en fait. Normalement un être humain il faut avoir ma compassion, moni compassion et même na raisonnement, compassion et même na motima ya koyeba kotika mabe ya kokota na bolamu, kotika ba acte o azaki ko poser kokota na kati ya bolamu. Omoni ngala koma oyoka mawa des fois koyoka mutu alobake azo futa masumu o ya salaki, même si iye garçon wana ayaki na idée que moi si wana nakoya ko futisa ye po na question na sale mabe déjà batu balukaka akuta na mabe nga ba ko défendre po ba yebi aza mabe bien aimé et tangamaki un jour que Christ akufa na croix mais balobi que ezalaki kaka Judas ne ba utilisaki po akufa na kati ya croix bien aimé tango yo ozo sepela na malheur ya muntu oza plus mieux que Judas te pardon Ye LB tango azo sala mabe, croyant que azo sala de façon que batu bazala sauver à travers ba acte o moi sur na salaki. Il n'est pas mieux. Omoni, condamnation o ezaki ko peser sur Christ et quitter la ki na mutu à Judas. Condamnation o ezaki ko peser na mutu ya Mervyn et quitter na mutu ya moi na mobali wana. Na ebite maman, oza maman, ngana ko loba te neti bat nyos bazo loba. Na loba na part na ngana oyo ngana ebi na responsabilité na za en tant que to sambelaka quand même.
Maman, oza maman. Vanda penza tala. Tala mama obi kobota mwasi na mwasi abota na ndenge na ye. Toyeba mwana mwasi na tanga kenda kobota. Na yeba ka asala ba acte mo repozaka balakela ka mabe mais la fille akenda bota asilisi abimi pour dire que décision finale ya via mutu ezaka na maboko nzambe. Nzambe kaka muta décida ka ne loko ya tanga me komela mutu. Nzambe mutaza na selmo. Lorsque yo oza jeune garçon oyebi que l'équino à moi si akoki jamais ko subir la même chose que toi tu es en train de faire subir à une autre fille. Zala na conscience que un jour ou l'autre, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ta mère, si ce n'est pas tes sœurs, ezana mutumoko ako payer ango sous tes yeux. Tant bolo ba ke bana mibali ba sali ba tumabe trop non. Eza raison te ke ko pousser muto comme à la point réfléchir non de konangai. Côté là que cette fille par honneur pour toi nazara des fois sur la vendre c'est un exemple nazara sur la vendre cette fille là comment elle est ordonnée, comment elle range sa maison, comment elle est explique ndenga préparaka ba course naie au préalablement ngana aprena na ndenge mona mwasi wana avivaka malgré son comportement. Alors est-ce que ya mabe à cause nango ya malamu ya muki à cause nango te o eganga kana maboko nzambe boyebi ba acte o ya posaka dans le secret devant la présence de Dieu boyebi angote biso o toza na réseaux sociaux tout créer construction de nouveau oui koki côté ndeko mwasi mais dans le bon il y a plusieurs méthodes ndeko mobali tango yo sali muninga na yo mabe ozolingo babotole bano bavandi na kati ya libumu na ye mais tango ozala kite nani abokolelaki mwana no lingo botola lelo bando futelo mbo. Moi je te dirais pas que acte sali eza mabe maintenant lobana yo tu peux encore réparer tout ça. Même si bozo nganate tu peux encore réparer tout ça. Dieu te donne encore une occasion ce soir ou ce matin. Oh, Luka moi la moi suana, Luka moyen yako réparer tout ça na kolobate ke okofuta. Parce que malédiction sans cause est nulle sans effet, mais avec cause. Non, on peut ce témoignage. Et ça la maman pasteur moko. Mobali na mema kaina, mobali na benga kaina poto aye poto. Moi mobali wana ba vandi, moi si on a vendu mais tellement fidèle. L'homme, lorsqu'il a senti qu'il ne veut plus de cette femme-là, comme il a maltraité, moi, salamba biloko, tous les jours, biloko yasika, on va aller à biloko là, là, cette femme-là, l'homme a commencé à lui faire voir de toutes les couleurs, mais c'est un pasteur. Asomi tu nana kolela pa nani on dit manga na mboka oba meminga ba olbaki na uti ko ya na vaina maboka moi mobali ana eko boya eko finga eko maltraité ya bimaki une fille sorcière akanywa sindoki. Mais ça li loba moi sana lobaki ndengo kei. Soki nga na sala mabe devant bana basi wana pression sur ça sexe na yo ko telemaka jamais. Ndeko mobali wana kei alobangu na ba prière na mais til lelo son sexe ne fonctionne jamais. Ayebi pe maloba na mtabimisi la angwazate. Mais rien que nous qui sommes proches nous savons ce qui s'est passé. Alors ce qui a crié na mato ya bato mabe na ya famille na yo LB oh bande konomo bazamisa mabe peut-être ba sepela te ko ya poto. Tu penses que même si Mervyn est en l'air mais malobo ba tu va saisir sur ta vie. Sache qu'il y a un effet. Alors par sagesse ya mutu oh ya yebi quand même Jésus-Christ na osenga yo zonga na makola moi siwana ata bosala ngo na secret senga papa boti moi mbali moi siana pardon senga moi siana pardon boluka méthode ni boko futa ba facture wana et puis kabone na kimia. Et pour Mervyn lorsque Karine Mokonza salaka live moko benga ka mwasi ya moi siana ba leka na live c'était le moment pour toi et puis ba période no banda su ko benga mbali noti. C'était le moment où il y a reçu décision, il y a otika parce que ça sentait déjà pas bon. Oh ngana olobana ondeko, tu as fait l'acte oyo nzamba tindaki ezaki destiné pour naye, pour été ébélé à travers toi. Mais ce n'est pas la fin. Si vraiment réellement tu te repens réellement dans tout ton cœur, au lieu que réparer dans le secret avec ceux-là que tu as blessés. Si ce Dieu Jésus-Christ qui est dans le ciel t'entend, et que ndenga la lela qui na live, Mervyn, le Seigneur ne t'en tiendra pas rigueur. Et tu n'es pas en train de payer ce que tu as fait. Parce que lorsque quelqu'un fléchit ses genoux et répare,
dans le secret. Le Seigneur est juste et fidèle pour lui pardonner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Eva Kati. Bonjour, maman Sheila Kazongo. Bonjour. Yeah, bonjour, tribunal. Bonjour, panel. Le ballon, ma belle. Oui. Mais place aux hommes, ma gueule. Ya na okitsa volume ya na part nanga mutu mingi na opesa faute na kati ya makambo eza famille ya LB de 1 eza mama ya LB poso to landi de le départ mama ya LB azoyebisa LB tango oza mama tango oza parent to chapena bilongi na biso anje to chapena ba bilongi na biso pena tango oza parent mwana na yo abotana mutu quelque part et puis mutu wana même alongoli yo amemi yo libanda Maman nanga bandeko nanga eza facile te ebele bana kin bazoluka moyeba bima bakenda terre msuna mboka mobo terre pembeni ya msata lubumbashi bon tant que maman ozui rapport ya mutu wana et puis bayeba ki Mervin de le début baloba bien que bavanda na Mervin quartier moko bavanda na Mervin na ndako d'abord bayebi caractère à Mervin tant bayebi caractère à Mervin balinga ki bayeba tant Mervin a comme Canada balinga bebisa LB moni par rapport Mervin dans comme il se comporter comme il ça la analyse na combat bato préféré te que yo na Mervin bozale sika moko maman ya LB parce que LB aza mona ya maman LB yoka vraiment maman na ye pour na ba voice bima kinde bando sola na ba maman na ye LB yoka vraiment maman na ye maman na ye alinga ki yebisa ye que non na pour ça te que bozana Mervin parce que Mervin azali muto aza public aza na réseaux sociaux bato ba yebi alobanga ba bêtises alobanga ba boya alobanga ba boya mais tango bino bo accepter que LB na Mervin bazale sika moko Mervin alongwaka Canada ki ndaka Tunisie tindelaka LB mbongo atangi saka LB bande onanga so bozongi sima boyebi pourquoi Mervin azolela pendant nga nazala na yo me yo zala na mutu ti baloba ke Mervin ayebi moi monsa neza lokuta nga landi live te no landaka ba extrait Mervin azolela azoyebisa nga vrai ke azalaka na mwasi boye c'est que Mervin ayebi vérité te parce que soki Mervin ayeba ki vérité je suis pas sûr Mervin a mwasi mabete quelque soit oyo asalaka na réseaux sociaux mais vie réelle na ye toyebi yango te Mervin alingaki jamais azalaka na LB parce que LB aza danger te parce que LB asukisi mibali te alinga azalaka na ye te donc Mervin ayebaki eloko te LB pe azalaki lokuta ya mobali ti ando tambola na Mervin azalaki sérieux te nde tozoloba Mervin aza mabe LB aza mabe mais ayebaki ti Mervin azosala makambo eza na cause bayokanaki basololaki bavandaki oh non naboyi Mervin parce que Mervin aza caractère mabe Mervin asala bat ba analyse mais tant yo zaki na Mervin yo na Mervin bosali inanete yo na Mervin bosali 6 mois te yo na Mervin bosali tant o eza réseaux sociaux ezali te o bani na Mervin depuis mobali oyo alingi mwasi na ye akomema implice na bomo ya mwasi Mervin na lingi yo to mona ki tant Mervin LB auti Tunisie Mervin ando sa sous ba live te Mervin azaki sous na live te donc c'est que so totali bien ezaki via Mervin te ezaki mususu ndenga azaki ye moko bande ko sanuye nazana eloko sala te tikanga na leka na réseaux sociaux na sola na sekana na bimisa ona ko bimisa bo bat ba seka pe bat ba ya kotala mais en vie mona ki ke mobali na nga ye na sala foyer na nga na ba na nga na mobali na nga mais mobali wana tali nyonso tout wana te en plus mobali wana azaki déjà na projet na ye de le départ ya 2 mois bosali 4 mois te 5 mois te une année te obimisa caractère a mutu kaka 2 mois obandi koloba ke non moi si wana mais otiki lisusu te okei koluka bato bazana na ye na ba problème asali eloko moko ezalaka te alingaki atikala na kwe na ye abanda koluka mabe ya Mervin ye moko mais jamais alingaki de koluka lisusu bato bazana ba problème na ye un vrai mobile retour sala biloko mais LB salata LB azonga ka sima ndenge mama Katia uti koloba azonga ka sima ya koluka ko se réconcilier na Mervin et puis famille ya LB est-ce que batala ka réseaux sociaux te est-ce que bazotala te makambo ezole kana réseaux sociaux to bango ba sala ngona nko mama ya LB so kaza responsable akondima te ke mwana azala sali na ndenga za sali boye na ba veni ezobetama partout ezobetama na zongi susi mama muke mwasi oyo LB azoluka abengisa ye bavanda bande konanga mwasi ona ovanda te aondima humiliation na te aondima te ke mobali moko boye a escroquer ki mwasi moko boye po ya ko bengisa nganga na eto vanda akosala ka LB mabe LB akofuta ngo plus que Mervin
osilisite oye na ndako komi kofilme ngai soki nazogangela bana donc elbe ayaki na baprojet na ye pa moninga basalaka bongo te batalaka ata bolamu moninga asaleli yo mais pourquoi biso baêtre humain totala bolamu oyo te moninga asali pourquoi tozotala bolamu te moninga asali faut kotala bolamu kotiaka mabe te elbe azosala makambo conscience na ye eyebi nzambe alimbisaka moto oyo conscience na ye eyebi te mais elbe conscience na ye eyebi makambo oyo azosala akozala jamais bakolimbisa ye te bakolimbisa yo te Mervin aza na zemi okende oteka bana oketeka bana te nzamba omona ye azolela oyo alekiseli ye ton asisi te abandi oluka babotole bana donc makambo ezebele elbe nde tooloba eza conseil na nga onga na opesa elbe na famille ya elbe eza ke bakende pa Mervin surtout mama so mama asalika acte wana oke pa Mervin toza bato toza ba être humain tozalaka na berere soki tosali mabe mama nanga Mervin kaka ozonga kaka na live ya koyebisa kaka bato kenga na famille mobile nanga tobongisi mama wana azonga na makolo ya Mervin aza na bakoko na ye aza na zemi bazonga na makolo ya Mervin basenga Mervin pardon oui Mervin pasala bato mabe wana ekofuta na bandenge na bango be oyo elbe asali na famille na ye eza ya elbe eza ya papa ya banana bazonga wana basenga Mervin pardon parce que Mervin da bengisaki elbe place azali tozomona kaka akie na mai soki abengisi siko bato ya mabe basala ye mabe est-ce que maman wana osepelaka mo wana aza na poto conseil nanga mpona elbe na kata nanga nake musika te baninga mpe baza na besoin oloba elbe soko ozoyoka balive oyo bato bazosala conseil nanga zonga na makolo ya Mervin senga Mervin pardon boluka moyen ya kosesepare na ndenge ya malamu ke nalingi kaka na ya lokola nakomi na préféré nanga tovivre te tokabwana biso ekendaka bongo discussion ezala te tribunal merci vraiment na suki nanga wana. Merci Maman Sheila, au lobby très bien. Nana Landaki Maman Sheila. Oui, maman. Okay. Maman Nana, la joie Jocelyve. Bonjour, Lobanao. Bonjour, maman Nyos Baza Ana Likolo. Tribunal Nanyana Matate Mena Mati pour non yoka passe. Na sens nini. Na vie tout ça la makambo. Tout est bango likamos tout ça les en a conséquences nango. LB premièrement eloko aliboso emona na kiyela kizaki intérêt okomana poto mais loko komi poto bayaka ngo malembe poka eza poto na mina Canada ba droit na mino eza kuna moya ko lobango ezate mais non yipso eloko mo famille na yo no ba mabe bazo orienté o mabe koleka parce que Mervin azala ni mabe mais na affaire au Mervin ana torti asungi yo na classe asungi yo okomi asungi yo oboye azongisi yo na ndako ti bokoma na niveau okende kozwa mbongo ya social famille ya LP boye bango boza na pasi ngambo ya Mervin soit nde balobana na maboko na bino si lelo botini mwana mina azwaka mbongo ya social boyebi ke bokontinue kolia toujours mbongo ya Mervin aonyo commence à kayupa futa banyongo oyo akoti na volonté na ye moko te peut-être tout soto na mona Mervin na réseaux sociaux za kipo mobile azala kiti mais tant yo ye abandi ko respecter ba norme mobile mais au moins ka mobile moya ki na plan na ye oyo sali soki mwana mwasi wana po baze musu na ye biti biso ba misu eza soki mutaza nzemi motemi eza lokwa bakangi singa obela osenye osala boye mwana mwasi ona zemi bakuya mineno azokutana nango c'est pas normal zala mobali zala mutema malamu basi wana oloko kinde obota pete bakoto okinde wana ozwa chance tom su ya obota te bana na yo ezaka bana ozana bapa Mervin pona nga papa bobongisa po Mervin ana pose loko moko adena pose loko moko ya bolingo motema na mobimba yo Mervin azaki nango posa mais yo loko zaki na plan B na yo pona ngai soko yo karabato tika ko kabato wana mususu ata mama abino soko memona mabetika koyoka ye sala o mutu na yo eluka po oyebi no makambo oluka te na makambo yo sala te na mwasi yango oyo vanda na awa lokwa yaza na chance Mervin aza na chance te
yango wana okivanda na ye me yeba poto yo ye mpona Mervin mpona nga bonge bokabwa malembe kozwaka mbongo social te kende luka kayu soko ozwi kayu oyebisi Mervin toza bato ngai na bando chandambo yo po chandambo tozofuta nyongo za nango ti nyongo esila papa bosilani na bino bosilani na malembe na place o mema mninga na ba merde soko akufi to so ba place bana yo ozwa nini interno na kati ezala nini omonte koyeno ka kolukila mninga souffrance. En tout cas, Mervin, pour nga courage, kanga motema koya su na réseaux sociaux te. Koya su ko yebisa batu makambuti. Vanda nango, les vins déjà turés, oza nutikali mutuka ya kwa asime. Parce que oh nyonso komi boy po so bengisa ki. Vanda na o mama, koya lisuko lobelo côté. E beba, e bunga, basa la lettre, basa la soki nini. Vanda na yo. Koya kolobati soki elba okufa na ngambone akufa na yango sito comprendre que ayaki mission ayaki pa ko mapoto mais mbongo famille elia na minute oya otinda oya zozwa na social et utaka mbonga Mervin oloba te le karma existe mabe ekwe likolo na bango yaya vanda kimia oboko la bana na yo zimiza na ba problème ebele Vanda vraiment kimia. Zema liboso soira problème na bato. Oya torozo problème na mukoloze. Il faut comprendre que mukoloze mangaza déjà do ki na ebiti. Po aluki na benemi no sangana na bango. Po nanga mama vanda kimia nzamba opesa yo. Opambola yo. So pe nzamba lobi ke na nzela na yo alongola LB aboma ye akufa. Po yo ozwa kimia LB okufa. Mbongo ana lia kina ngo libela ya mwana vina ye. Vanda na okimia tribunal natiki baninga baloba merci beaucoup ba bon dimanche na bino nyonso nzamba batela bino merci mana merci nana landaki mana ma deveni talanda mana ou bien si muta ayaki deveni lobakas mama ya in live Nana alobao. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tie yango ba poison. Biloko otozolia bazo tie yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo
produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus c'est 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus c'est 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, boutique la bébé. Oh la la mignonne au Bongolia. Oh zéro, le bezala qui n'a dit c'est un ado au Bongolia qu'on a un. Yango zope sa posa pozangi sanga bébé na mouma. Passa la bas chaussée kaka pour na voiture.